Manda 5. Boke ko sala émission o botikala ko yokana te, o botikala ko solola te, boke sala émission bosangeli mutu moko. Et puis Coco peut sous sa sali droit de réponse à tout moment tant qu'on fait la mobile. Te Coco sur sa sali droit de réponse parce que belé l'internet ba lo bango oui na yo ki ba condamner. Il fallait vendre dans la scène, nous sommes des Africains, il fallait pas tellement loba mais au moins une réputation ba somba ngoti. Vous comprenez? Il aura $10 000 na mutu apesa ki ngo mona oh. Donc on a okela ke mo ya sali boy. Chico Pululu, monstre, oh ouais, à Simba na Moutou. Obi à souffrir na koko ba fanda tina ndaku ya manzanza. Tu peux imaginer. Oh, ya solo. La tantine biso ba lo ba français wana ba lo ba danger wana. Ba salaka te. Bango ba kitoko. Koko za longi mabe, koko za mukolo. Mais atika pa na bango ba lamba fufu na air bien, ba melaka tina air bien. Aki revendre na Chico Pululu na souffrance. Quelque part il faut tous en reconnaissant. Yo qui m'a Pululu na mbongo yo otalanga yo. Ce qu'on a Pululu a confié, on lui a construit sur mbongo à matin. Oh, et normalité. En fait, ça sont des marketing bah ça là pour la carrière na bango. Todo kuna Chico Pululu. Yo bani maman otaki moningano à part diabète et malade. Ingelo bani. Na moment on a choc ya Chico Pululu bino banda ba guerre. C'est que bango ne pas la base à lieu artiste. Ser Peniel, on m'a dit Kanda Nzambe. So donc quand tu bal misuba c'est pelano. Mais comment tu le marché? On retourne la pamba. Et puis makamuna otika okole batu mususu. Oh abimakana intel. Kuta bimana cousine nangai. Siko fota cousine ya makamba. C'est que ça nenge na bino famille na bino babula. Cousine ndima mai kala mai ndeni. Na minute o mai kamba akomi pasteur. Akomi mokami. De fois na moi si moko ya bien. Franchement, côté la pe mai kala côté la Peniel. A Peniel na za fille ba beza bungana pe na mai kala mai te. Je profite de l'occasion où ça va ça l'Anzambe pe. Boba la kabasi na faible commencement te baba la moi pour na mawate baba la pe moi si pour intérêt te voilà les balles. non mai kalamba bala pe Peniel pour na mawa. Pour intérêt. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé loi sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Ouais, merci beaucoup, fidèles internautes, abonnés de Congo Victor à télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Congo Victor à télévision. En tout cas, c'est Mouza Rapenza et Bisso parce que tu es bien que vous avez belé Roland Arabiso, information et bien Zarapan Abiso, tout ça là qui est fort, il y a la bino vraiment d'informations à source pour que Boye va comment est-ce que Maramouza Golega, comment est-ce que Maramouza Gotamol. En tout cas, aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse. En tout cas, tu es comment est-ce que Maramouza Tambola, tout ça, Boye, Pasteur Moïse Mbia Saliboye, Koto Kuna, après matin, à Pouloulou Maramboko Mebele, puis Koto Soumaï Kalambaï, affaire à Peniel en tout cas. Les autres Tigabango vraiment, il y a un autre moi les solos que tous abonnés, Jericho Betox, on a fait ça déjà mbote, boni papa. Moi bien de qu'on a vraiment abonné surtout à Congo Victoria. Congo Victoria, bon s'abonner vraiment. Talara Jericho Betox, Jericho Betox, c'est abonné tout ça Kimia, sauf que internet et sauf que ça biso Kimia, tu éviter ça problème ni. Donc le rôle à Pepe Moussala en photo sala ngoka to sala ngoka ka to kendera bongo et voilà Laura be musala ngoto sala ngoka na zonga na yo le temps pour moi on appelle ça peu docteur chrétien boni papa ouais madame le grand journaliste Congo Victoria babi mikolo ya ngone makambu babi mikolo to na système gage taisez-vous voilà nega docteur chrétien to lo bash taisez-vous en tout cas yakobe to uti kozala a migolo lekia wa Chico Pululu akufaki et après ga ko kunda Chico Pululu ba makambo gomo bi me belé
basi ya Chico Pululu misusu ba bimi et puis na affaire il y a $10 000 au lobana on ina likambo. Merci beaucoup mon frère. Omoni affaire à $10 000 lobi ke ngana zo comme ba congolais to comme ba palpite mo yomoni venanga mo ebisanga bi congolais continue Facebook et baby. Congolais continue réseaux sociaux baby. Nous sommes comment traiter on a ba vidéo. Na comprendre été $10 000 wana. Na auto ça sa émission na lobi yango a. Est-ce que maman Olive Lembe a $10 000 à Pesi Coco? Au moins, tu as un sous et l'oukele yoma. A $10 000 à Pesa Coco a vendu wana organisateur, mutuaza organisation matanga a Pesi à Sala Babankam. Mais les loyo, ba ser na biso na pena ba mbanda 5. Boke ko sala émission, o botika la ko yoka na te, o botika la ko solo la te, boke sala émission. Bosangeli mutu moko. Et puis Coco peut sous sa sali droit de réponse à toi au moment où tu fais la mobile. Te Coco sur sa sali droit de réponse ba te belé l'internet ba lo bango oui na yo ki ba condamner il fallait vendre dans scène nous sommes des Africains, il fallait pas tellement loba mais au moins une réputation ba somba ngoti. Vous comprenez? Et là $10 000 na mutu pesa ki ngo mona oh. Donc ngana yo kele ke mo ya sali boy. Yango sala ki biso to ya ki on était que ba journaliste ba zo ka information na source to zi Coco. Aloba mukie soki ye mutu akimi na $10 000 po et puis ti balobi ka kimi na $10 000 na minute Coco afana pa ba pululu te azongi pa na bango wana na kota na ba détail te po na yebi ma famille na bango te mais elinga ke coller makasi yango azongi pe pa na bango fallait laver loko wana Coco atikala okima na $10 000 te et puis soki Coco akimi na $10 000 est-ce que yebi ke na yebi sabat na rappeler bato ya Chico Pululu monstre o wera simba na mutu. Obi ke à souffrir na Coco ba vanda tina ndaku ya manzanza. Tu peux imaginer. Oh ya solo. Ba tantina biso ba lo ba français wana ba lo ba danger wana ba salaka te. Bango ba kitoko. Coco za longi mabe, Coco za mukolo. Mais atika pa na bango ba lamba fufu na air bien, ba melaka tina air bien. Aki revendre na Chico Pululu na souffrance. Quelque part il faut être reconnaissant. Nous sommes les artistes, tu es bien to vivaka. Les lots sont moi si moi lignon na pasi. Faut l'accepter malamu. Basi wana bazaki bien moko kutakima Chico Pululu na mbongo. Lelo Chico Pululu nani wana komone goza. Abi komone te na kaka moko balobaki wana akima Chico Pululu na mbongo. Lelo yango Chico Pululu koma trop pensif. Amo kanisa bele. Mais lelo basangani basale mission balobaki achaki ba journaliste na ye. Achaki wera ayaka pa na ye. Chico Pululu akufi na maboko ya nani? Ya Coco. Mais bah obi pe que basi wana misu sona ba bota na Chico Pululu ba. Comment tes problème ité? Ba bota ki na oui Pululu. Omoni vena biso monstre waze ko loba ke bozo loba papa yamba boti ba nebele. So ba su succès ya papa yamba ba pesi est-ce que yo za na ba lokwa lepso le ka papa yamba. Ndemo na bato ba loba lelo. Chico Pululu atiki bana. Mais est-ce que ça vraiment d'importance moi si ya obota na Chico Pululu le kana TV et puis mibali obi kana mibali na bino ba yolé là. Mais mibali na bino batali bino na TV bon partout dans monde entier batali. Mais mibali bango pete mbatinde bango te batindi bango te ngaso mwasi na nga ke ko réclamer makambu ya mobali ni akala. Mwana muluba bo et puis so ko na arranger mibala baluba kana première mesa ngai na ko benga no na ndaku nanga. Basali buzoba makasi do bo soto. Na ebité balingi maman Olive aya ko pesa bango pe mbongo. Po lele ko maka mabisenga senga. C'est ba émission basala balingi maman Olive a pesa bango mbongo. Côté qu'on appelle Coco Abig non $10 000 on est comment qui dans ma boko na été na maman Olive. Comment qui na maboko na yete maman Olive aza mwasi moko ya mayele apesa ngona mutu azosala makambo organisation matanga akopesa Coco ta Abig ko lukele problème. So pourquoi basa na balobi bongo? Na ebité bolongo pena ba mabala na bino boyena Kishasa bolo ba makambo bongo wera fala pesa bango mbote apesi Coco. Siko Chico akufi na maboko ya nani? Ya bango nyonso mpe bazaki basi na basi ya Chico. Basi bavandaka na ye. Mususu aboyaka Chico po azaka akoma mpia carte. Po gaz esila kati. Avandaka na ye. Parmi bana baloba. Voilà ba nduma mopono mobwe. Omoninga makambo epesanga ba méchant. Et voilà to garder on Muketo Solana docteur Chrétien comme étant artiste et comédien après Kaliwa ndeko na bino Chico Pululu ba makambo ko mobime belé basi misusu ba ko mobima affaire ya $10 000 yo na likamono ko lo belango non. Si on a problème dans les $10 000, n'a pas sonné égal à combien? Affaire à $10 000, n'a pas on est égal à combien? On peut baser basi à Pululu. Oh, ce basi à Pululu, les $10 000 est égal à combien? Pululu la peine, nous sommes des artistes. Écoutez,
les lots artistes bazo kufa peut-être ba comprendre té et ça ceux qui artiste a kufi basi 40 babimi pour la peine na kisasa awa pour la komo tanga na mongo somba chemise bango bazaki wa donc yoka pour leur information maman lui parole peut être 10 000 té na niveau na 10 000 ya mukie ça que bi pe montant après ça yo na niveau maman lui parole peut être 10 000 té pour la Suisse bango pe na mutema pe 10 000 pété et combien oh na otanga na montant té ba baki na organisation ba yebi do bango 10 000 dessus bango bazaki combien to 10 000 to kabola bo esani yo qui baki pululu na mbongo yo otalanga yo ce qu'on a pululu akufi olingo ko estroke suna mbongo matanga oh et normal té en fait pour na bango pe ateli ke bango ba botaki na chigo pululu comment est-ce que ba occuper kaka Coco et puis pire encore maman Coco moi je suis Coco fait la mobile mais à sa libre mission vous monitez que écoutez mutu sera en état choc à perdre le contrôle maman Coco va vendre les caméras à en état choc à rolo bakaka on se comprend c'est bah accuser trop il faut faire droit de réponse parce que ça peut droit de réponse à rolo bakaka qui vient à 10 000 euros à solo il a fallu expliquer partout mutanyo quand même bail na sou tala toi mibali biso ba artiste toi na biso mibali oui ko abotina bino to boy te bana na bazar biso to wanga na pe bango pe te bazar bana ba artiste to sunga bango on se comprend mais si ce que tu as traité makam est-ce qu'il faut tout traiter en net comme dans le tribunal non mais par rapport à vitesse cinéma oui net est facilité biso pour la communication mais il y a besoin de comme il est lobo été bon bas aurait 10 000 euros sur bas et voilà toujours comme étant un artiste et comédien affaire à ça ici une vidéo de Monego Mozonga les sondongo vidéo avec ça ici plutôt sur le bague à part diabète vidéo ayebi malade vraiment au azobela bon en fait nous avons un principe moko nalinga ko loba makambo na information té personnellement na informé té na makambo lobby mais ce que si réellement da benage président sai à lobby yango c'est que bango balende ba mamba sala les autres bato ba sala marketing na IEC so tuni bango ce sont des marketing ba sala pour la carrière na bango todo kuna shiko pululu yo bani mama otaki muningano à part diabète et malade ingelo bani na moment on a choc ya shiko pululu bino banda ba guerre c'est que bango à la base liwa ba artiste après ba accusation ba poison na lobby c'est que bango baza à la base ya ba liwa ngo pour toi on a choc ya shiko pululu ah to kunde ya pas même une semaine bino bango banda ba guerre est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal président Saï pardon la lingaro ming président vie de loin si réellement makambu papa journaliste à lobby et zabongo bochana sei to kutana to solo la to nous devons arrêter cette hémorragie l'artiste vraiment kufa après 2 semaines après 1 mois après 3 mois wana bat balandela ngote kutu toki suba bi dans 2 semaines en mususu ah donc et comme ils sont à lobby dans 2 semaines effectivement dans 2 semaines be mutakufi ça dit hémorragie na bat balandela ngote mais ce sont des petites distractions de bat balandela non oh et ça la base to luka to yeba pourquoi basi ba robi ma 40 oui to qui pas ngote ba basi na ye mais to luka to yeba pourquoi biso ba artiste to kufa gaga voilà en tout cas docteur Katsavi to luka to yeba pourquoi ba artiste ba kufa gaga en tout cas un grand merci comme ça à celui que j'appelle JB Kumaluta les grands pétroliers de Dallas les boss il y a Congo Victor télévision aussi à Oscar Marie Tudjogo Eddie de Badila Mokonzi à London bazongino muke na Jericho Betox tout chose à la dans le micro nyonso actualité ils ont dominé makasi par rapport à affaire Mike Kalambai na Penel ba kesu plus loin mec Penel auto ça sous émission na mamulo pour André qui est aux États-Unis ba lobby vraiment fort par là jusqu'au rolo banoni par rapport à marambona nyonso kota la ba photo publié qui marambo nyonso ah obi monga na motala pena motala mamba o même mamba Congo eke mabe d'abord na condamné moi mulo poté asali musala na yeba bisinga comme chroniqueuse c'est bien mais moi si ya Mike Kalambai on m'a dit Mike Kalambai asali vidéo so tali pena boy so tali vidéo Mike Kalambai on est mutuma uti ko lela na coulisse après ko loba c'est pas bien et toucher na mutema makasi pourquoi tout ça nyoso wana pona nini osali vidéo ba beta kayo bazokisa kayo soi-disant na mukongo wana pe oyo ache wana mukongo wana eza ya mukongo moya mutu mo apakola hydroquinone makasi na éviter ceux qui apakola mafuta indo et c'est vrai pe photo ane zaki vraiment yemoko ngai ne na monela ngo na moni peneza mukongo na eti parce que mukongo neza sotele longa penyel pembe wana na mukubo mukongo ezandeni mais mukongo wana zo mona mukongo mobo e pakola mafuta hydroquinone elemba on se comprend
Donc moi na Congo na Congo ma monsieur comme ça la ma otala ngo pena boyobi on est en voûtement mo boye na Congo. Ser Peniel aza ser abes asa la chaîne na eza na ba 20 quelques mille abonnés. On se comprend. Aza fille mo boye azo luka comme tina ba massa na ye ba finga mai kalambai. Na tali vidéo wana. So ozo finga papa ya bana na yo. Ozo batelelo bana na ndako. Et puis mosali ya Nzambe. Est-ce que on a nini? Obi makamba na Peniel ba weli nini? Peniel mai kamba za na posa a changer Peniel a koma moi si ya mosali ya Nzambe. Talanga na kutana ba on a même ligne et là telo Peniel la taka e betanga libako. O mai kalamba ipe siko ante koza mosali ya Nzambe alinga ga ino pona ni. Là telo Peniel la taka na mona pena za tonga ba lokoti na lisano. Si on a lisano. Ya on a lobi te Jerry Kobetok siko koza la pena mosali ya Nzambe mai kalamba. Amona ba bloko wana nyoso te. Amona ka yango amonaka yango akoki ko chancer pe mutu. Et ça le grand pasteur na Congo on habite ceux qui frère nanga ebie. Ba l'accès inspiration abala moi Sandumba. Abala moi Sandumba le chanter et puis grand pasteur na Congo. Peut-être comme on est échappé ngana comme solo wana. Donc Mike Amba ça qui na posa a changer yé. Mais Ser Peniel a limité ko se comporter quoi et puis comme conseiller makambo azobi mana Yvette Kalombo azo boto tchana mobile so Sandumba abalio. Il faut boya Bamakangu kuta abimano asa eloko lokote oboya keto mona kena bambana. Et puis bateau ba lobake abeta ki yo felon tu fais à la femme. Mibali na bino basi ba beta bino bosi bokima botika bandako. Do bozo linga ye asala mabe bino bozo la kana bandako. Est-ce que bon balebe bakabwana? Oh mais ngana ebi bakabwana parce que mutu bakabwana to ko sala makambwana. Oye na makambo na bino ya famille oye na ngona vidéo o mundela sengi biso na match. Oye hotel sa biso na vidéo. Oh e komi bongo. Et débité soki makambo ko komi ndenge ni. Ser Peniel omoni kanda Nzambe. Sozo kanta mibali misuba o sepela no. E ko botelo marché. O ko tula pamba. Biloko etulisa ba sebele. Et puis makambo na otika ko kole batu mususu. O abimaka na intel. Kuta bimana cousine na ngai. Siko fota cousine ya makamba. C'est que ça n'est pas famille na babula cousine on dit mai kala mai ndé et puis on est allé plus loin ba bi que Yvette Kalombo na loba yeza aza cousine ya mai kala mai mais après Cédric Oazabe le qui a mai kala mai habité na famille to ebiété et ça problème c'est bon ba kindoko batata na maman to benga na ka ezani lem su bafanda ka mboka moko et ça problème c'est ngana o to ko fana lelo to sali 20 ans na ko benga o cousin kindeko nga famille ngwana o meni ba famille be to sala ah et belé basa ba famille ya loboko waze quoi mais ba c'est soudain ka ba koma pena famille ni surtout na tout ça ba lo ba on internet siko pourquoi ni surtout wana donc na minute o Mike Amba a commis pasteur a commis mokambi de fois na moi si moko ya bien franchement côté la pe Mike Amba côté la Peniel a Peniel na za fille ba besa bongana pe kana Mike Amba été voilà Peniel a bongana pe kana Mike Amba été mais les gens disent que Mike Amba ina moizimbi netira ba za rapina ba tu ya place moko parce que place moko ndé ba ernion so o makambu ya Mike Amba ebimaka o mona pe ka bona minute o tanga moizimbi pe bimi meti mikolo na silisa mikolo yo Eliane a aussi mis sa péka la vérité que non elle a avorté 3 fois avec pasteur Moïse Mbi et 4e fois et Simbagité ba botimo na innocent en États-Unis. Ye Eliane on a plus grand comme la film subi tout là le roi Eliane. Fille ba viola yo et puis le ba on a TV. On sait tout là. Il me franchement non mais c'est parce que fille ben na éducation bien ba viola yo. O bien makam subi mo mi so na TV comme sanga. Sur ba viola et ba violer donc on a bien et ça le bien. Et ça na sens te wana nyoso toneza a viola yo a salisa au clip ya yo a viola yo a fuli yo po so asala clip talinga yeba na pe bongo te bolinga boye bepete po lelo ba salisa clip ya ngwana komi yo ba viola ye bango nyoso na ba soki Eliane soki na ba Peniel ba le fufu de même badi ba ka ndenge moko voilà nozonga na Kobetox to solo mukina docteur chrétien Mike Amba na Peniel ba photo ebimi Mike Amba niveau betaki Peniel ma belé no soane bimi pour no comme étant mosali na Nzambe pe lisusu au moins te gawana ça vraiment dinte na ba comportement ba sali na Nzambe oh ça dit mosali na Nzambe a robeta moi sinaï non mais par rapport à ndenge te ba que no faut pas ça exemplaire ma mutu non exemplaire n'empêche pas que mosali na Nzambe éduqué moi sinaï na ndam yo ebiteka na Congo lelo il y a des maman pasteur belé ba teti ba impoli ba kimisela même ba pasteur ba ndimi na église oh Mike Amba c'est un serviteur et à l'église. Voilà, Mike Amba c'est un serviteur, c'est un sacrificateur à l'église. Mais chez lui à la maison c'est un parent.
Mais ses parents, cela ne lui permet pas. Je profite de l'occasion, ça va ça l'ensemble pe. Bobala kabasi na faible commencement te babala moi pour na mawate, babala peu moi si pour intérêt te. Voilà les non moi kalamba babala pe penel pour na mawa. Pour intérêt. Oh, que tout le monde pour intérêt. Intérêt ngo le foutit. Yo nga tsoma kalamba babala ki fimo ki sasa awa o peut-être ba nene kamamo ngeza. Notala na États-Unis ngo foutit. Ba fi États-Unis kuna na poto. Moi si sera bengani mobali 100 mètres na ndako. Ba comportement ngo. Est-ce que moi si alingi mobali, to que non temps normal. To que non temps normal. Tant ba bala na ki na commune. Ba ça qui bango pour les meilleurs pour les pires. Pire en ezanine. Era nzalata. Même ceux qui m'ont écouté une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée détruit sa maison dans ses propres mains. C'est ça ce qu'il y a dans les autres là. Mais elle a dû supporter beaucoup de choses. Abima et Kalamba, infidèle, belé, à coquille souté. Avant la Maï Kalamba, il y a une infidélité. Pour écouter Maï Kalamba, il y a un monde de célébrité. Non, mais peut-être il était aveuglé par là. Elle a eu un succès. Il y a un succès. Même la fille, voilà, surtout on a peu souci. Moïse Mbi et Kalamba, c'est comme si Bazalara vraiment placement parce que c'est totalement une intervention antérieure. Il y a pasteur Moïse Mbi, on a peine master, on a souffert avec lui. Et comment ce que les Kalamba, il faut payer Moïse Mbi. Il y a un lobby, et c'est époque na bango. Batika bango basa l'époque na bango. Bazaba na batu. Baza Bible loba si tu ne racontes pas les diables de ton chemin, c'est que vous faites route ensemble. Il y a un monde qui va raconter que diable makambozo ya. Et là que ça étoile na bango za likolo. Comportement na bango to. Te ndeza wana. Bala ka relax te, bata mon ami tuka te, baka na ba restaurant te, pour bandi maki baza serviteur de Dieu. Bata bogar te parce qu'à l'époque tu baki pose serviteur de Dieu, il faut il faut la marque, ba costume minene, ba cravate. Ba pantalon tisi ba tchembenza donc ba crêpe parola da telo bango ba yé ba laxi ba tumusala nzambe fala ta propre fada ba eluke le bon problème on est bon te est normal te batika bana ba basala tana bango maman mobile azaya yo sora beta ko na ndako oza na famille abala ki na famille obi famille mai kalambai oza na famille na yo kutani sa famille boza na ba parrain siko la ba parrain na bango zanini yo doublé famille, on doublé ma parents, on a internet. Et qui n'est pas de bon. Mais je vous assure, à ta bon Mati Bokiti, Mike Kalambai, pasteur Moïse Mbi ne tombera jamais. Là je vous assure. D'ailleurs Sabino Bo Canada ta lelo. Et puis il y a Barcelone mon bateau ba lo pourquoi ka bazala bango mibale. Au moins c'est que boye ko kota makamwa Mike Kalambai na Moïse Mbi ka lelo parce que ba outi esika moko ba yemba choral moko. Totali Moïse Mbi et Gege Mike Kalamba pe Gege na. Non, eza ko makamba Gege te ba outi esika moko. Ba no ko yemba choral moko na église ya ba Moïse Mbi. Mutu no so yebengo kinwa no so yebengo. Baba ndiko kangama lelo te. Eza ko lelo lo ba ke jibe na we ko kamande ba solo la. Baza ba camarade ya kalati. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit que tout ça sur internet? Et puis, si vous avez la chaîne congolais, vous avez fait un artiste. Si vous avez la chaîne ivoirien, vous avez fait un artiste. Vous avez Moïse Mbi. Tu as vu ça Côte d'Ivoire, vous avez musique. Il y a des musiciens qui ont succès. Moïse Mbi a fallu. Tout le monde faut garder le côté Nzambe, tout ça Moïse, côté musique profonde, on a fallu. Ça la succès en Afrique na poto. Mais tu as le bafoué bango lelo. Pour na basi moko boye. Na habité ouais poto na katiote. Makambo ezaka na église de réveil. Sanga roya na ndako na yo. Otuli pe sanga ogwa lobi na melaka bofort. Ameli pe bofort na ye. Nasima pe abulu so na prière bima kei. Oyoka jamais mundima catholique agetonga sango. Oh ezaka église de réveil. C'est parce que bango pe ba otambola mabe quand même. Bato mo abendenge nini? Oh basa bato ba Saint-Esprit te. Yo on dit passer Moïse Mbi à Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit te. Ngana pe sa ba conseil boy. Oh nyose komeli bino peka bino moka boza ba miluki makam. Ba fi bazana kisasa ba luka mabala baza ba ko da ba jeune na l'église. Bino botiki ba fi kisasa bonika ko bala na États-Unis. Na betel basi bazate. Mike Kalamba mona ki basi na kisasa te. Comment bino bokotika pe basi ya kisasa ka bolinga poto bolingi monde pe bino pe ka de boluka la soma kamba pasteur dans respecter bino. Ba fi ba ko da ba jeune na l'église ba luka mabala bo mona bango te papa na ngai. Ba pasteur on ba lité. Bo bala ba ser na biso bazana kisasa. Ah, bino bolingi makambu. Bino monde boluka la so problème to ko ma lo ba bo na internet.
Voilà, en tout cas, comme vraiment presque dans cette émission, mais on ne peut pas finir cette émission ça pour entendre bêtement les solos qui il y a moi aussi il y a pasteur Alain Moloto parce que à outil côté Gabiso Mikolotel comme batté belle peu balobia que maman a coufi na poison. Na habité gérer comme toxo golo bani na likama parce que mes formations quotidiennes de partout a coufi na poison boy. Mais obi ki chasse on a habité hein. Batonné par mon foot par pour na otonga. Sur maman na ba coufi na poison point. Donc nzambe balongola na place na ye. Information on appelle ça maman na coufi na poison. Sur poison on a bomi. Oui, peut-être qu'à Luka qui a eu banani mobile pendant 7 ans. Bozala basalaki. Tala ce que information va me biso lelo, moi ça les moloto a couvi na poison. Poison ya nini? Ba congolais boti kabiloko oyo. Et puis na ba les news de ça. Les news de ça. Banana banako ba na internet na finga mutu te mozo risque na finga yo. Soki zoro mabiala viana za aza muta pakola Angola. Oh. Azo komake en tout cas beze vani na baluba héritier watan héritier Kabeya Moïse Mbiye Mike Kalamba baluba ne mikolo basimbi base Zoro mabiala omoni tanda sa beta yo kakola beta ngane na yo beto tuko so yekini aza muto ba bêtise makasi wana eza osaka na tribu mobimba dazo se moquer na biso baluba do ya moni biso ça dit opposé par ya baluba parce que oh mais je suis juif il faut na lobelango na za juif al sale loko na et puis ba tebe ba comment commenter ngo ba pangiste ngakuna lo ba pangiste loko ba linga biso te Vezoro, c'est respecté. Hein? On a un ban et belé sur 65 na yo kaka. On a un finga ba no bata na internet. Ana ba de belé, muta bota ba na ebina no mbrete. Voilà, Jerry Kobetox to gomi na Soukana, on a habité moi dernier message et puis on va dédicace non poto clôturer déjà. Dernier message nanga ezali Peniel Soza la besoin Kalambai au raisonner zongi mutu ko ke na vidéo te sengaka papa pardon et puis na limite que Mike Kalamba o limbisa yo. Et puis, elongama est aroki ko perdre, aroki ko sanga moi si jamais. Donc, c'est échoué. Toké na Eliane, tika biloko sala na mais oyo ça sonne ya libota na yo. Mutu mo va viola, obimi na TVP on dit ba viola yo. Abana obimi na 17 ans. Soki avant-hier na mona posté mo na mo babota na Moïse Mbi. Eza sens te. Eza na sens te. Donc to tika biloko to tika biloko. Ba tu bozo favoriser biloko na bino ba serre musu ba tantine musu bo na poto na bo na Afrique. Oye kweli mai kambaye balambi soso libato so sekanzunga lobi ya yo. Donc botika biloko wana. Voilà, merci docteur Chrétien to kompenza na suga émission na biso je sais pas oyoka ki pe li solo et à moi si ya frère Alain Moloto to tika biso mais maman solo pe mieux belé que akufi na poison bobo et puis olo ba pe moi dernier message on ba dédicace na poto aussi ça na biso déjà mission. Bon. Na bomi. Ayemba raté. Asa ki loko te na kisasa oyo azaki nde asa pe na bureau moko boyete allez-y comprendre que azaki moi sa star à perdre mobile ba stress wana pe ko bomaye ko vivre ça mobile yo azaki éléphant dignité ça dit il y a moni liwa est naturel mutako kufa na pas kufine normal bana pota kufine normal eza mamba poisonté na pesika mbote na chaîne wa kitoko oyo Congo Victoria. JB Toumba. JB Koumalouta les patrons. La personnalité de bienfaisance. Docteur Chrétien Payeux. Quand Bad Moussouba boit à Rayo, Singana boit à Rayote, Bad Moussouba l'air en bon, on a l'air en bon, on a ôté. Ah, on a appelé ça un numéro pour on a une relation à pototé. Biso gauche à Foula Biso na Gisasa. Biso gauche à Foula Biso na pototé. Naïbik avec la grâce du Tout-Puissant peut-être au côté na poto. Bana poto so moni bo sepeli na ngai otindela ngata mo code ndenge ezala nde to mona ba journaliste ba ba code na bango plus 243 89 75 34 364 surtout pour la boss Kolo chaîne na pesi numéro na stratégiquement na ebike mo code ya. Voilà, merci en tout cas. Pardon ngina épinglé lo moko eza na serre mo za na poto Rachel Mungenga bisinga bi gérer na CPN na langage wana fort bande on nga poto bo baki ke baloba na bino ba $20 et ça ba 2 heures du temps na Western nga na posa nango boyebi numéro nanga botini nga ba $20 nanga ndeko na bino na souffrir botini na suba yuma na ba ngra wana te likola $500 à jour moko ba fingi ba biso na bango oyo to kima kato louvoi likola ba na poto. Merci. Voilà, en tout cas un grand merci. Là on était avec les artistes et tout ça qui bon on a confrère on a biso Jerry Kobetox et puis na artiste docteur Chrétien évoluera bon pas moyen de gauche to sololi comment est-ce que Maramoza autant pour la boy qui va vérité boy comment est-ce que Maramouna c'est donc que de jouer vraiment
information bien parce que biso souci na biso à la pour informer bien et puis qu'on transformer puis qu'on former bien parce que c'est notre devoir. Je dis comme ça un grand merci à l'œil derrière la caméra, à l'assistance des Jemima Ibé, le gros de la presse, aussi à Darcel Izi dans le montage. Et puis je dis comme ça un grand merci à ma maman Magui Fongo, papa Bia qui comme à Senghor Kolo Liziba, Lizibeton Nimbisi, maison à Bakolo Nango, 211 Mojalissi. En tout cas, retrouvez-moi prochainement dans un autre numéro, dans une nouvelle émission. Nous c'est Congo Victor. Et puis abonnez-vous massivement dans Congo Victoria Télévision. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéat. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman Amnon, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV, donc à l'outa continue Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa Victoria Certa. Amen.